maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota mbote bande konangai esengo mingi ya présenter bino lupango oyo eza terrain eza na commune ya Nsele na quartier moko o tozobenga quartier o Nzamba sali mikolo parce que eza na ba quartier kala eza na ba quartier sika au quartier Nzamba sali mikolo donc tokolinga avant to banda explication terrain to kendena nous tout mon quartier et bongo tozonga awa tozo mekempe kotambola mukie kolaksa quartier ndenge batu o basombaki liboso bazotonga voilà pour na koloba que quartier ezana on a problème te c'est lo ba investigation et puis pour na kolaksa que quartier eza déjà na batu o ba tracer nzela lo ba o déjà bazotonga oyo eza société batekaka ba brique donc na kati ya quartier oyo isa batekaka ba brique donc quartier eza esikaté parce que ibanda déjà kotonga makala donc awa oko remarquer que toza pembeni ya Daipen toza donc pembeni ya Daipen okokotela na ndenge ya Daipen okokotela na ndenge ya Planète Sono so okotela na ndenge ya Planète Sono c'est que toza okotela na Kimpoko donc au mona courant ezali ba poto courant ngwana courant ngo ezopela et mai eza ya ba forage mais courant en tout cas betalala courant ezali donc quartier eza déjà na courant sauf car mai ndena nous ba coticité donc okokotela na ndenge ya Daipen okokotela na ndenge ya Planète Sono mais awa toza na quartier Kimpoko 1 Kimpoko 1 yango wana place oyo biso toye lelo ko présenter bino donc awa nyonso na to bandu lakisa lupango te to lakisa quartier ndenge ezali quartier ndenge etongameli po yo pe soko sombi lelo to lobi ndenge ni okoyi kosala misala omona déjà baninga ndenge ba avancer na misala donc ndena lobaki toza na commune ya Nsele na quartier Kimpoko 1 okoyi kokotela na Daipen prince ya Daipen awa ata oyena vélo okokota parce que zelu eza vraiment te même soko oye na moto okota vélo okota mutuka okota donc ndeto otambola boy je crois que tito bima na avenue principale ya munene to remona déjà mituka ezawana donc ba catch ba vélo ba moto nyonso eleka sans problème donc toi na quartier moro ya bien ori kokotela na lobaki na Daipen tout comme ori kokotela na moni courant des opéla donc courant eza awa ya dégâts donc ori kokotela na Daipen tout comme ori kokotela na entrée ya Planète Sono wana awa non to laksika lupango te to laksa non environnement to laksaka environnement pour mutu nyonso ayeba place oye azokota na place oye akovanda okotonga okovanda omona baninga déjà beti barbeta ba 2 niveaux ba 3 niveaux malgré que ebeleza na ba chantier mais déjà on sentir que makambo ezali donc makambo ezali awa toza na avenue principale donc avenue oyo nde yango ekei ebimi ti makadam bomona ba grand car ndenge ezoleka donc moi poussière mokie eleka ndeke boyeke ti prince donc on a place totelemi awa tina makadam eza moins de 10 minutes donc dans koloba na mutuka eza ba 5 minutes donc eza ma emplacement moko il y a bien voilà tozonga annonce qu'on a terrain na biso voilà donc awa tout ça liboso terrain na biso otolobaki omoni baninga ba otonga ba sa ba clôture donc eza quartier moko eza mwasika mais courant ezali mai ezali donc awa tout ça tokangamina cité et dans la société à Daipen place basala ba soso
place basala bateka bamaki donc tout ça esika moko société eza wana bachinois bazovanda wana donc lupango toyei kolakisa oyo eza terrain ya liboso tobatia yango $7500 à discuter. Eza terrain ya 15 mètres x 20 donc bomona bandako wana oyo tomona wana eza na kati ya Daipen donc eza place bachinois donc ekangami na Daipen pardon place bachinois babombaka biloko na bango place balalaka yango wana bomoni wana courant awa ezali makambo nyonso eza déjà kitoko donc place totambola awa nde eza balimite donc limite oyo ya balabala oyo ebimi ti makadam et awa tolakisa donc place mur wana esuki place mur oyo eta biso esuki donc mesure ya lupango eza kobanda place totelemi tina mur wana oyo nyonso oyo eza mabele tolakisa mabele ke mabele eza bien et soki okei tout droit ya poto oyo otangi susu 20 mètres et donc largeur eza 15 mètres longueur eza 20 mètres nde batiango $7500 à discuter voilà donc mur yango wana tokotambola tokokoma ti wana lupango batie $7500 à discuter na bandeli bien 15 mètres x 20 $7500 à discuter nalobi bien eza à discuter mpona baoyo nyonso bakozala intéressé kobenga biso tosolola donc bomona quartier ndenge ezali bato bazotonga bato da batongaki totambolaki tolakisaki évolution ya quartier ndenge ezaleli terrain tolakisa oyo eza non clôturé mais eza na balabala ya munene donc place totelemaki wana yango nde balabala ya munene ozomona au mur ya voisin paswaki 15 mètres x 20 à clôturer déjà asala masolo na ye donc oyo pe toteka awa eza 15 mètres x 20 na $7500 à discuter donc pona ba oyo nyonso bakozala intéressé pona kozwa lupango oyo donc numéro na biso eza affiché ya se ya baécran na bino obengi biso tokoyeba comment ko visiter ata oza na vélo wana ketch oza na moto tokota ti awa toyeba moti awa tokiti donc bomona quartier mobimba bato bazotonga quartier eza nanu vraiment sika na bandeli $7500 à discuter mpona oyo nyonso balelaki ke tozotia toujours biloko ya cher biloko ya moins cher yango oyo tozosolde lelo na prix ya se donc $7500 à discuter légèrement lupango eza 15 mètres x 20 yango oyo biso nyonso tozomona 15 mètres x 20 mabele eza bien eza mabele érosif te donc eza ma terrain moko très plat très propre moni baninga basali baclôture bazotonga déjà oyo eza place na telemi eza avenue lupango eza entre deux avenues okokotela ndenge avenue principale place bapoto ezali tout comme okokotela awa eza limite donc il y a lupango mosusu donc oyo bomona oyo econtinue bomoni deya kuna barespecte donc eza avenue eza ya 5 mètres donc lupango tolobi $7500 à discuter na commune ya Nsele quartier Kimpoko 1 oyo tobengaka Kimpoko 1 référence ezali société Daipen place basalaka basoso ou soit okoki kokotela yango na arrêt planète sono. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup pour la compréhension, bye bye.